Saratola TV. Mais c'est ça compliqué. C'est très compliqué. Ok. Cause à la milieu des musiciens, sont moi si mon cause ferme, aux esprits, au lingote. Ok. Il faut à légère, donnant, au pessi nzoto, au pessi bilingue, au pessi marambo, au pessi au pessi succès. Saratola TV. Tant que sakani na personnalité, il faut pas frapper. Ok. Voilà, grâce à mon salaire du péché, c'est la mort à mériter. Oh ya sali. Bah fout ici, bah boy, kende. Ça se passe comme ça. Boy, bien. Montre-moi n'importe quoi sur artiste et comme les bidons na matoi, faut benganae. Et surtout si vous avez de preuves, faut benganae. Saratola TV. Nasara makam na lingi. So na linga fali na sepeli ko soutenir ye na soutenir na ngai. Très bien. Ezate ke o koma Kolobe l'actualité héritier tété. Mon tombé nganga zate. Kolobe la ya fali. Sona ina loba non loba. Pour musique est faux. Saratola TV. O moni fali na Kofi po basola. Fallait autourna via mon touté. Kofi pe. Autourna na via mon touté. Très bien. Ngala bi ke Kofi ndara na besoin fali aller la fali malgré avie mongo il m'attire na babuzo banae mais vraiment fali soit bengi kaka. Saratola TV. Donc en tout cas il y a Chantal na bolingwaye soupenza bo seraka ba journaliste au fallait appeler ça ba visa. Nga penza épargner nga. Ah OK. Je suis libre. OK. Ce qui nous moni ba journaliste na bino akati ba vandi ba no critiquer fali. Matisa miniature maman na ko encourager yo. Po bana nyongo na bino ba 4 na ba 5 ans. Ya bengambo. Ya besinga kingo. Ah ouais. Penande musala. Et boyo bi congolais té. Saratola TV. Nga nazape libre. Ya côté la mutuna na lingi. En dehors de ça, so batu babi na côté de grâce, bako si programme na musique lesbienne à grâce d'internet. Camarade nini a ko exposer camarade nae. Il fallait que bimela côté musu c'est bimela monanga. So na côté la grâce wapi. Nga azarande véridique na linga ba zigzag te. Donc on a comprendre que pour mes Jaël na grâce ba ou la lesbienne. Nde pienga kanda. Mais bon là tu fallait ngambo pourquoi fallait finga ma rapport mes Jaël na grâce. Saratola TV. Kana ebiso kenga la banda côté la Jaël banda bazana rando na kari. Tout ça ba meilleur ami te. Jaël a eu ba problème na makolomba songa na côté li. Jaël a eu ba problème na ya leka ya mart wa koka. Nga na côté li. Dem. Webi keke na uti ko humilier nga na mangamba lokuta. Webi ya ipo ani. Na yoka kia. Te webi ya kipo nani? Pona nani pe? Jaël. À côté de Jaël nana boduga kena finganga osomoni Jaël à côté linga ni ini o bando finganga na internet on émission mon Jaël à côté langa dis-moi sikoyo place yango ezokoma à côté nini jalousie to pe place yango ekoma à côté nini ke na soutenir grâce. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave
et puis bomona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, bonne année na Bandaku Nabino, bonne année na Bafoye Nabino, bonne année na Makamonion. Je suis Miezi World, tu m'avais tellement manqué, oncle Dago Vicente. L'émission commence ici, l'année 2024, la toute première émission de cette année, mesdames et messieurs. Mais je le regrette. Il y a qu'à présenter cette émission parce que ça sera une émission où il s'appelle Sabato Belete pour esa émission Passi, émission Sony, émission Yamawa. Oyo bandeko na biso bazo continuer toujours comme ça la Sony aux yeux de tout le monde. Et sur cette émission, j'ai honte de présenter cette émission parce que zali pe moko ya bandeko nanga o bazali ba panzi sango. Qu'est-ce qui se passe exactement réellement grâce à mon fali poupa ainsi que bandeko missus ba voyage na bango oyo basalaki ba secret oyo ezalaki caché. Chaque fois, lorsque les Congolais se réunissent pour faire quelque chose à la fin, il y a toujours des choses bizarres. Il y a toujours des choses où ils allaient honorer Batute Nde Ezokobima, Nanzela Yamakambo Bazoko Sala. Nous apprenons beaucoup de choses. Naba hôtel, naba place, Bandekonabiso Babanaki Koleka. Mais ici, nous voulons parler avec Maman Sarah Tola parce que Maman Sarah Tola, j'ai appris aussi, le lot n'a retourné. Mais tout na présence nabino j'ai appris que maman Saratola Mutazali maman Saratola azali jalouse yango jalousie wana etindi asala kaba émission contre bandeko yo bakendaki voyage au papa Falia memaki maman Sarah azali mutu o azoko pousser selon Batu ici je confirme pas selon Batu ye mutu azoko pousser madame Chantal Bomolo akende au-delà pour na kosala ba scandale nyonso ezo koleka ainsi que maman Sarah nous apprenons que elle prend la part de Grâce Temo. Pourquoi azozo part ya Grâce Temo na émission oyo en tout cas tokoluka moyen to solo na bino makambo yo esengeli bandeko balandi. C'est une nouvelle année, nous voulons assez que ba makambo asika et ça les voilà Yerusalem abisika boni batofo bazwa kimia bisika boni batofo bato kakalobiko na bango ezali Belle Vie Télévision. Nous avons un film là-bas, déjà il est au 6e épisode, na Congo il y a l'hameçon du pervers, un bon film, comment est-ce que la femme, il faut azala na couple nae. Comment est-ce que le voyage d'une femme est coquille pour empêcher que azala na libala ne malamu ndenge nini ba pervers basala ka musala na bango ndenge nini les hommes oyo bazali ba inconscient bazwa vignon so ba pesa na banzete pour na kosala ba n'importe quoi eza na ba conseil ya malamu eza makambo ebele na kati ya film wana. Et en même temps aussi depuis ce matin ici équipe ya Bella Production va proposer biso affiche au bozo tala wana na kombo il y a la suprématie en tout cas na kanisi beaucoup à la déçue maman Belle Vie Kondi a aussi la bino musala na ndenge elongo bani. Je suis Miezito zona no extrait il y a film na bino l'hameçon du pervers et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Saratola TV. Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Ezalaki extrait à film Elabino, la maison du pervers.
6e épisode déjà ekota ki de loso nous amia salika 7e épisode ezokota bouti pe comme on a affiche asika o ezoko annoncer film na biso la suprématie o ekozala disponible le 4 ya mois oyo soki nzambe asalika c'est déjà disponible na Bellevue télévision bane walandi ya Top Media télévision. Maman Bijou Ketani, je vous fais de gros bisous ba mère vœux na bino. Maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, papa Jean-Pascal Eka, maman Deborah Lubanda, maman Katez, mon amour, tu sais combien je t'aime, ma sœur chérie. Un grand merci aussi à toi Aurélie Mafouka, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, papa Diamant, Mopanzi à Aurélie Mafouka. Parce que Bateau Bélé Bakanzaka, elle a dédicacé à Aurélie Mafouka, mon amour, je t'aime beaucoup. Bakanzaka, moi Sinanga, non, c'est ma sœur. Le mari d'Aurélie Mafouka s'appelle Papa Diamant, donc beau-frère Nanga. Donc, s'il vous plaît, non ça là, tozo, je suis fongola lokola de bandi abou. Et ça dans le cas, juste une façon de parler. Et ça beau-frère nanga, ben voilà. Yope ba obenga ka beau-frère Ngangai année au 2024, je t'avais promis que bakobenga beau-frère, nous allons mobali abatu, I believe, nous allons mobali ya ndeko moba moi sinza meka ibi place aza papa ya bana mobo parce que en tout cas cette année to kocha même mata zemi après avoir ko bala to tcheka au ici na câble donc ça sera quelque chose de bien en tout cas moi ça me va droit au cœur bandi walandi ya émission maman Émilie Setimaïnga moi sinzambe que les bons Dieu vous bénisse Bertin Kondebonga propre l'infirmier clinicien depuis Montréal au Canada en tout cas que les bons Dieu à continuer à garder un déconanga. Maman Nathalie Nana Mosibo, président bébé, Sol Mbemba, Angelos Karouan, Fatou de Conti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Vicky Moussao. En tout cas, Nzambe, Azala Nabino, maman Nyonsona, papa Nyonso, Bolinga Katadinga Lapa, maman Diasona, Nzambe, Azala Nabino, maman Sarah Tolambote. Bote, papa t'a dit. Bonne santé. Très bien, par la grâce de Dieu, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous et à toutes. Voilà, lobby journée l'équipe là, moi. Ouais, ça a été, hein, mais écoutez, un aéroport. Oh, lobby qui dans l'aéroport. Ouais, j'avais beaucoup de choses à faire à l'aéroport. Na femme entrepreneuse. Ok. Peut-être bakolé yaki, peut-être na otine de la client ba bagage. Bagage aussi. Na zaki pe en aéroport, tu ba 2 heures. Ah ok. Même Fongi écouter ça. Elle n'a pas ngai yoza na aéroport. Mais vous avez quand même fêté. Même si oza koliani na lobi même si o banda ki koliani parce que olamuki na tongo wana mwasi te oyo olambela yo olamuki na tongo e malewa lobi eloko yo za olia désert ezakini. C'est bon. Et tout le biso wana mais na tuni qui est beau fêter quand même bien malgré aéroport beau fêter na bino bien. Lesquels bien. Voilà, mesdames et messieurs, Naoutou Kotia extrait, hein, il y a film Nabino, la leçon du pervers, là où aussi Ndekonabiso Viviane a intervenu qui, na film Oyo. Un mot par rapport il y a Moussala Kitoko, d'abord Bellevue à Salé en 2023. Différence dans mon rapport à Bellevue, en tout cas félicitations, 2024, Baksa. Ça sous. Très bien. Pour Batumsou Bazara Soura travailler bien l'année passée, à des oeufs à Bambanaka. Il faut améliorer le travail. Et là, on n'a pas Bellevue à voyager. Espace éthique à la filmer les caca. Et là, c'est pour aller à voilà. Azate, chaîne les évolué, c'est comme ça. Et ils ont fonctionné. C'est ça. Donc, en tout cas, félicitations Bellevue déjà. Comme un film à Kitoko et commentaire rebelle Coco Melanga peut flatterie. Oui, mais elle a au bac ça travaille. Surtout et pas n'abisso. Et comment flatterie donc tant bien dans le ballon qu'à bac ça travaille. Mambo ça a été en 2023, tout le monde en 2024. Très bien, voilà mesdames et messieurs, comme on parlait de maman Bellevue Kondi, elle m'a mandaté encore une fois ce matin, Yahweh Sabino qu'elle se porte très bien. En merveille. À merveille, en bonne santé, quand je suis mis hésité, la bisoka, moi photo, on a lobby pending mera, on a que me la champagne depuis Dallas kuna na bande konae. Comme il y a champagne. Ne puis na kamwe, maman Bellevue. Bella comme il y a champagne. Comme muto ba sap.
na ba champagne au mona te ba pantalon azolata oyo ya bino bato bazolata mikolo et puis na champagne mais yango wana yo omoni te ke je suis atie o mère verre asimbi wana eza verre nini verre wana eza verre ya champagne te mama eza verre ya champagne mama verre wana to moni ezali ya champagne et puis maman Belle-Vie très bien habillée hein, très bien habillée oui ta nini champagne très bien habillé là donc voilà je suis à Télé-Biso photo on a une façon ya ko yebsa bino que elle se porte très bien très bientôt à cause de la biso na Kinshasa awa juste pour na tournage naie vous savez que à linga musala na mingi mais aza vraiment bien bande balandi ya top media na bande balandi ya Saratola télévision mama Sarah tozongi awa année 2023 suka nango suki biso kana turbulence hein ah oui to typé to suki na turbulence to typé to continuer kana est-ce que ça va continuer comme ça et to continuer t'as dit en continuant to continuer Sarah, le millier y a des musiciens et ça là comment vous qui avez eu le temps y a qu'on fréquenter millier wana y a des musiciens et ça là quand même millier ba musiciens c'est compliqué c'est très compliqué hein? OK cause na millier ba musiciens so oza moi si mon cause ferme aux esprits ba olingote OK il faut à légère dona opesi nzoto opesi bilengo opesi marambo bapesi opesi succès ni tete ça c'est compliqué en fait ça millier mot trop sale en fait trop sale voilà loba moi sur sa femme mariée à se respecter kanda ko se retrouver là to moni ba maman na biso Nana Boduga ni tete ça en tout cas millier mot trop sale mais aujourd'hui maman ka pour nous accompagner idée na yo wana lorsqu'on appelle que toutes les femmes qui entouraient les musiciens souvent ce sont des instruments de plaisir pour valider. Koki répondre à mon ding. C'est confirmé. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. Et ça rare. Et ça rare au monde qui basi mo bantoura leader ali raté c'est rare. Aliaka. L'intérêt lorsque vous regardez Maman Sarah, ezalaka nini, ezalaka avantagé pas ya ba leader wana ou bien ya bandeko a basi des fois ba leader wana bon toloba surtout abusé c'est trop dur parce que et à volonté en fait ezaka dona copa dona journaliste a pession nzoto a cheba énergie na epo na lobela rayo yo pe même epo tout matsara epe ba avion pe sara epe ba branchement moi mécène mo au tekie wana bazoteka kaka nzoto a moto système bien attendu wana elle va teka ba lèvres sensuelles. C'est bon, tu as évolué. Tu as évolué. Bazoteka. Donc, et ça, mon moko, balinga pe basa maele te. Ah oui. So za maele mingi, ba bando saelo ba calcule trop. Ba calcule trop, oui. Voilà. Ba comme boulele au moins trop. Moi trop, parce que so za maele déjà aux ana ba fermeture. Oui. Oye ba ke nzoto ngai leader ako lianga te poti ateka nga susu. Donc ye mo lia ka yo ateka ko susu. Donc moi esprit wana esala ko vanda te. Très bien. Ba bengana na bango automatiquement ba bengano. Donc pour nga milieu musique il y a biso surtout il y a ba congolais ils a trop sale. Trop sale. Alors trop sale po yeba ki trop sale nango kana media bande on a biso ba journaliste. Mona mutalo ba na facilité mana kofi. Mutalo ba na facilité na voyageur na héritier poto ki olala na Kenya. Donc milieu moko trop sale. Voilà, aujourd'hui comme si les rôles, il y a bino, ba panzi sango, ba influenceuse, surtout le femme locale ngana zo lobela. Moi si ndeti bozo ko jouer ngona ndenge elongo banité vous influencez les gens qui est dans le mal au lieu ezala ba mama boya na formation, inscription za $10, ozana Kinshasa ozana poto, inscription à formation. Yo ko tuna nga ba question belete mama Sarah, formation nous no pesa batu ya nga Sarah la réussir vie na nga business. Parce que na YouTube monika salaire nga na zora yango ba YouTuber nyoso bazwa kamete o vivre na bango vie monte. Yango biso tout ozwa kama. Nga na vie mususu na o vivre parce que naza na business o ekotela nga mbongo et na banda business nanga avant il faut pour le bac oza pe nanyo na nanyo tadinde batikanga kimia boye mabolingi bitubela lobby te eza question ya bitumba te faut pour le bac oza ka résidente
na États-Unis et je suis et ça lini. Mais c'est pas donné donc à tout le monde. Au fandi na Kinshasa mais aux résidente aux États-Unis d'Amérique. Kapoyo qui na ina futandako. Donc aux adresse que awa adresse au futandako na kino au futapendako na États-Unis. Non Sarah, je vous encourage hein. Et ça pour na beaucoup me sauter mais je vous encourage. Siko bambongo wana na YouTube na ko futa tête a dit na YouTube apamba na ko futa tête. Il faut business. Donc yom total nga na yaka na internet na kimbambala mutu kana nga la selfie na internet na voiture be makasi na la selfie ya internet na passeport na nga misa saila nga passeporté na na passeport na ngezara de na ba visa na ngona kenda mo Dubai mo Chine na tambola na nga mo Brazza na yo somba biloko na yaka oteka. Donc na zuika mayele na nga ya koteka wana na salela ngo ba formation pa ba Camerounais na sali ba formation ebele pona koma o naza lelo donc eza business. Alors yo mto talanga na bengi yo o se lancer na business parce que récite nangi ya kindumba te. Et a mission monta pesa ngambongo na mata. Et a business nanga. Bato ngani bakantaka couple majabu ndezo bomengo nyose pesa nga. Couple bata majabu pété. Même bango mo majabu baloba ngo mesara oyebi ke batuti ba finga ko bakantaka vi na mo bimba biso bato to gérera yo to foutre la konda pour rien à voir. Rien à voir. Ma job est un contrat de travail. À part le travail, nazara pe mwana. Ozo comprendre? Na pe mwana, tom soupe na cause na problème mo na bengi mais ce n'est pas ma job qui est primordial dans ma vie. Vie na nga na réussir on a business. Très bien. Ma job ni peso ya deuxième saison. Nga bachanga pe ata. Nzela Europe. Ma job deuxième saison ça en Europe. Kasi menga bakozo nga te ngai naza na droit ko kende Europe te na majabu. Il faut les kapangati. Mais kasi yo no loba. Tata po fa pekato. Les kapanga tata pote. Tata pote Sarah. Oui. Tata pa koma dana bagade mususu. Ngande naza wana. Est-ce que Sarah boko cha komu na nga pete? Bote loba Sarah est-ce que okoki ko cha komu ya ngai te? Yangwana. Faut bando tu na nga bongo. Non réfléchir non. Faut réfléchir hein. Oui. Maman, la formation est là. $10 seulement pour l'inscription. Eh, frais à formation, to connecter binongo na privé parce que Kinshasa na poto, ba na frais à formation mon côté premièrement parce que Kinshasa ezala à vive voix. Tozana bango na big kaye na big osimbi mama Sarah pe na tableau na crayon, ozo comprendre. Mais entre temps bande ko na so ba diaspora, to sala ngona zoom. Ozo comprendre, ça me doit beaucoup d'énergie et puis voilà. Donc en dehors de ça, yo pe mutobi que mama Sarah na sala nga mo landela nga privé. Je suis là disponible. L'inscription à l'académie c'est seulement à $10. Tozo aider ba to ko zo ba vrai fournisseur ba mèche, ya ba sac, ya biloko nyonso. Tozo aider ba tukozwa visa au Kende Chine, Turquie, na Inde, na Vietnam. Soko lingo ke kuno ki osomba toko orienté to tindio direct et pas fournisseur. Donc tozo aider ba tebele ko somba biloko na Alibaba. Nga somba biloko na Alibaba payé. Mais o somba ngona moyen nini? Fournisseur ni na malongo kozwa. Transitaire ni na rosa ya malamu po tindelo biloko ba escroquer ote. Ba biloko wana nyonso na Sarato l'académie toza au formé. Donc yo muto linga ngo zotala nga bénéficier na ona oyebisa o lelo ko réussir na vie za sacrifice mais tenga na bongi na vie pour na business na utiliser notoriété na visibilité na nga ya réseaux sociaux nde aider nga na teka. Très bien. Nde aider nga na fongwama ba tu fongwama ba kopé fongwama. Donc numéro eza na so contacter nga na okoti sa na bureau solina bata bureau au salle inscription et puis biso toi professionnel so salle inscription aux mbala moko carte na ya membre na carte na membre soko scanner ngo ememi na groupe ya académie ya formation. Très bien. Donc voilà eza tic-tac 2024 to me campé komatsa teto mataba mama. Ah OK. Ba mama ba vandeli futilité trop ba koma mitema mabe surtout bande ko ba diaspora. Ba koma mitema mabe. Bazoko se perdre, bazoko soutenir que des bêtises. To la sabino ko lukambongo pour que bo longola haine parce que mutu so azo bonga te na via koma monter mabe ka pamba boya bando ina ba ko finga na ba commentaire. Donc question tout nanga je pense que réponse. Voilà, Maman Saratola, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa parce que Yopozali parmi bandeko oyo balobelaka Fally Ipupa et salakio et c'est comment on a bandeko nyonso kozwa avion
kokende mikili ya mpoto yo kotikala. Bonne année na couple bondo. Bonne année na couple bondo. Maman Mariam na papa Roy. Nzamba continue kotika bino en vie. Boza kana la bénédiction ya bato ebele. Bo sauver ba vie ya bato. Totongi ba moko to na to. Bongisi ba vie ya bato. En tout cas nzambe faza kana sima na bino. Très bien. So ibazora vie ya mutu ata misato mine mitano teke bakisela mutu. Mais ngana bakiseli couple oyo ba vie na ngana bakiseli bango parce que ata na zate na kufi bango ba continuer ko salisa bato. Oh ngana ko kate. Vous comprenez? Na nenga mabete tadi. Soki penza ba bakisela bato ba vie kan ngana bakisela couple wana manjabu. Très bien. Parce que ba bato ba osunga bato. Est-ce que biki ba si chômage na ba chrétien? Ah oui. Ba producteur baza qui sustain. Tala nenge ba tomboli musique chrétienne. Ah oui. Ah nzamba pambola bango. Très bien. En fait, ya okana ngana loba parce que lelo atanga na kufi, so na pesi bango ba vie ba continuer au sa bolamu. Ba continuer ko soutenir ba. Te na kufa te. Exemple na ko zwaka te si na pekisa so za nanga na plateau ko zwaka yango te to yembi biso nyozo ke to ko kufa. Mais si na biso exemple so to na plateau. Exemple. Mais so pe ba pesa ba vie ya batu. Au baxel muninga ba vie ngana baxela bango. Donc question to ninga ya poto. Est-ce que so na ina poso que France Madjabo kenda France webi? Nabi ba uto kende ah. Nga kenda ki. Vina nge ki wapi? États-Unis. Mutu vivre na programme. Na kenda ke États-Unis tina okay batu balo ba kenda ke États-Unis na ina makambo. Ona bando sala. Netibu na ba rendez-vous na février a fona kene ko répondre. Mais mutu amona ka Sarah ki na États-Unis mingi na sentiment te. Ba billet wana c'est de l'argent. Donc so pe poto ezaki primordial pour nanga to batu babonga na nzela poto. Nanga na code sa passeport nanga. Nanga pe na lela banga baboyela ngate. Ah maman na posa ke poto. Luka Madjabo ekende na sa nini? Na profiter. Donc koloba ke Sarato la phrase ngo ben. Est-ce que ezoko sala yo pe ese ngo baninga baki yo otikali? Ah. Je suis bien enveloppe nanga. Enveloppe ana ko mo ina mesa. Ah, enveloppe ezali. Ba ilanga. Mais c'est ça aussi, ça développe ezoko développer jalousie mo bwekati na yo. Bandeko bazoko mema Madjabo ameni batu fali ameni batu yo zotika lozo kenda te. Na bombi montant. C'est là. Na bombi montant. Wana bombi pona bango menga na ko. Yo mona na. Et relevani IBA. Vous a relevé bancaire. Moni ba papier belé. Donc c'est que c'est que ba entrer na ba sortie et salama na banque nanga. Na papier monté attestation te na ba relevé. Parce que tozara na attestation ezala ki mutaka cheka mbongo ebele akio sa mutu na ambassade. Basaleli attestation aka papier moko na montant na numéro à compte kongeza ba relevé donc au moins ba transfert et ça la maria ba entrée sortie puis ba 15 000 ba 10 000 ba 19 000 ba papier vraiment mon pico et ça na rapport ni na question na yango ngozo réponse allons-y tuko yo nyonso ezala kaso ba tuni oza na preuve na Nauti uzwanguka lelo. OK. Nazo opwani. Na l'action opwani. Et que l'ambassade à Japon. Ah OK. Na bimsi relevé. Pendant ça demande l'ambassade à Japon. Très bien. Business on a mis côté ici en 2024. Na otambola partout place business et ça la ma. Donc tant on a formé, tant on a pesa batu ba fournisseur, il faut ba fournisseur on ngamona na maîtrise na ba honnête na ba Japon. Na maîtrise ngamona ke le Japon. Oui. Est-ce que il faut na benga maman Mariam penza pona kende dans un visa Japon? Est-ce qu'il faut na benga Fali pona un visa Japon? Na ba relevé nanga. Hello pesa ra visa relevé. Na ba mouvement ya banque et côté réel ya faute. Bon pesa au visa. Tadinga na binde ba sara mon longo na ambassade eza na mo eza na butu hôtel eminete ambassade États-Unis ba respecter abatuté. Ba sali sabino pe mon longo ya hôtel mabaki chezate. Interview. Na ebi na telema.
pour nazwa visa nayebi nde banyokwama na luka rendez-vous yaka na 2026 rendez-vous yaka ti bobunda no opusa ebimi ozwi rendez-vous nayebi nde basalaka interview nayebi nde banyokwamaka pena na ambassade onyokwami bayebisi ozonga yaka na document tel nayebi koluka badocument wana yebisanga sikoyo baninga oyo bazwi na bango faveur epa fali nayoka motema pasi pourquoi na ozala jalouse sur base de quoi mais yango ozotinda osala bayemi yango na oyebisa oti jalousie sur yoka jalousie sur base de quoi ko batikaki yo yoka te nga de na salaka na epa fali te bato bayebi naza pe ata na ba penser te que un jour na vanda na fali boeto na mwasi na ye bato bayebi pourquoi to marché ba mo ke nga na bande ko rêver na analyste fali na ndenga ndoto tadi c'est que faut la moko te pona la muka na tala pena makamo face donc na conscience na nga mo yebi ke so basali liste na mamba falinga na ozade ati siko na okela baninga mutema mabe pourquoi mutema mabe o bango bayebi passe ambassade te mutema mabe oyo basotise bango ba rendez-vous fallait asotise bango mikanda o ezate ngana nango fallait asotise bango mukanda oyo ba pesite ba piété nyonso zaka ya fali donc fallait ndeti apparrainer bande neti Schengen asengara preuve de paiement Schengen asengara impôt ngana futaka impôt nana ba preuve de paiement na nga impôt Schengen asengaka relevé bancaire à vérifier na banque Schengen asenga ba carte musala Schengen asenga ba tumusu ba tshaka na mapango elo nini elakisa ko kimate ngala na ba fondation na ba document na nga par-ci par là sko bango biloko tout fallait asotise bango taka na rendez-vous asotise bango bayebi passe à rendez-vous te passe ba document te lo te ka na passeport ba pc visa sombi ata visa ngo pété ba pc na mbongo wa frais de visa na billet c'est différent avec moi ba biso bato ba voyageur ata mutake Dubaï na ba propre fort na e faut féliciter bango oui. Donc c'est impossible na yoka motema mabe pona bandeko wana ke ba memi bango ponga na se retrouver na liste TT fona koma na liboma ya lota ke na kota na liste fali très bien et dans ça la hypocrisie fona za liboma ya réfléchir bongo et DD bandeko soki ba pesi bango ba visa peut-être o lobate po ba zu ba visa ba 5 ans est-ce que visa wana 5 eza réussite na vie eza moko ya opportunité pour réussir dans la vie non est-ce que biki yana batu ba na poto zwa clochard asali combien de temps na poto 6 ans mara na poto même mutana Kinshasa vivra bien mais a convier ka po yo kaka ana azana poto mais ape clochard yebisanga batu ba na poto ba na ba mikanda ya 10 ans misu ba na ba nationalité française misusu pe ba botame kuna vie malonga te so tolongwana na keka na Amerika eponga akenda kuna omona muto olala na gare na malili batu baola na nzela omwa pe muto biso Sara ozomona e clochard osenga yo mais Amerika ko peso mukanda est-ce que Hollanda américain mais ala na balabala est-ce synonyme obonga sko famille na yo bayebi ke noko akenda Amerika atinda ke loko te pona bango bayebi ka ko kenda Amerika ezako ko bonga toka noko ala kana gare ala kana balabala ata ne loko te surtout soko za sans conscience donc soki eza pona ba 5 ans pourtant suba kanisa ba 5 ans na ba 4 ans bazui ko comme sanga jalouse bon so eza pona ba 5 ans na ba 4 ans wana ba na poto na ba 5 ans na ba 4 ans sko tang ba ozonga na Kisasa na ba 5 ans na ba 4 ans a ozongela via moto o ngana roulade na tamo na moto te a ozonga pa bango courir ata la na mulili ngana ola na ba condition nyonso bien a ozonga pe ya Kinshasa poto wana ezanga na passeport mais réalité ya vie est-ce que tokokani na olotani et ba beaucoup ba mapango te même ata 5 ans on fallait pesi bango est-ce que ba na ba bonga ba bio ba ndo salaka kwenda vutuka kwenda bazoluka yango na zolo bana yo
na convier nini 4 ans 5 ans après 4 ans 5 ans retour au Bercail na Kinshasa à partir quand il y a aéroport moto te papa yo otukinga te otukinga fona za non clair otukinga na tuki yote na tunika parce que kenga na jalouse ya ona kena na angle visa ya boy na zongi na angle ba 5 ans peut-être zou ko uta na ba 4 ans na ba 5 ans bon après 4 ans na 5 ans wana ba pesi à partir ka ya aéroport tanga zo kita moto tanga ozonga chez bango courir ate mulunge osakana te sko uti na été uti na hiver vie pende za mwa boy te vie eza na mwa boy na 5 ans na 4 ans et mwa boy yebisanga muto azuka 4 ans pour acheka 4 ans na kacha passeport na ngana komele jaloux en quoi il fallait yo pour ngane na za boy nde na vivre aux États-Unis so na zone Kinshasa nde na vivre na Kinshasa donc nanelo on regretté te na standing na nga bien na vivre na kin na poser donc na ko banda ko envier ba 4 ans na ba 5 ans depuis ba ko peso 4 ans 5 ans za maelete ba ko salo PG te j'étais zande maïla au sein la 4 ans 5 ans ah OK maïla ngata na kota aux États-Unis na kota na visa 3 mois 3 mois wana tina sala makamo na sali aux États-Unis na za kota ka na visa 3 mois à l'époque OK siko ya pe na bato bakota na visa 3 mois basala nango pelote et le côté ba misuku to bazo ya une année ti lelo ba otuno mama Saroza na ID ndeni boyo zo kota ko sani mama sa mutana États-Unis otuna ngana l'accès côté ba enregistrer ba fondation tu imagines abinga pe na États-Unis na lukati na ebite nga tuni ozana on état nini na enregistrer business dans les États-Unis yebisanga mutu akozwa pe 4 ans 5 ans neti moi so benganga en États-Unis pendant des années ayebi place ba enregistrer fondation te ce qu'on a en jalousie yé ka poza na 10 ans toi américain pour à cause à pas 10 ans à cause à pas américain mais à vivre le roi mutu aza sans mukanda te ah oui to zape na respect montin très bien neti maman Maria Mwana aza américaine te aux États-Unis c'est une Congolaise. Te ba proposa écoute résidence pour un millionnaire mundela tali niveau mbongo mutasomi banda kwa ba million cash. Pour mundela mutintérêt. A proposer au changer nationalité pour baba ndo gérer ba fortune nao. Soza maelo boya. Yebisanga moi si wana ozala considérer na américain, oza na passeport blé. Azan na ba valeur belé parce que derrière y nga et alors nga na futa taxe na Amérique ce qu'on a muto yo ba pesi 4 ans ya Amérique a futa taxe te na mikanda ya Amérique na administration ayebanité ana IDT to elo monte oui siko yango na ebisio ata bazui ba 4 ans ta fala pesi ba 10 ans faut appeler maïle ça il a 10 ans très bien maman ça donc na angle wana bango ba oyela batu ya ba jalousie pendant ça so ibe mission fobola balongola nga na radio camarade mutute très bien donc na libre yo sa be mission nga na libre za la pour na libre za contre na muto komina nga te sara poani o côté linga te donc rawana ya ba jalousie fobolongola nga déjà rawana ezate parce que nga na okemande te belé bazana ba olobela fali ba yebi ba intérêt ba oluka par souffrance nzala par appui par noto yo ebi combien de fois bakanganga na bimisa mbongo na poche na futi ya mande na benga intervalle na benga te oyo egoya simana des années yanga tolier mais exactement des abatu musu bakangi abandi ko benga basa ile cotisation quand vieux te ngana oloba bobimisa mbongo na banque bo futa bato balinganga wana ba ozongisa après c'est comme ça très bien donc premièrement c'est moi je cherche l'argent à femme indépendante femme forte moni femme indépendante businesswoman ana keto te po ebi stratégie nyonso ko sala pa ko tsala pa ko tsa mokie très bien bango ba rêver na poto tala ba visanga na luka après le biso na commune nga lora ba maman Mariam bobenga mutabakisi muto akisa makasi te na olanda vie ya maman na za businesswoman Mariam alembarate na ba taxi pays
Aza multimillionnaire, mais Azali. Moi, si wana, papa t'a dit. Azote kana télévision. Papa t'a dit, nga na vanda, hein. Nathalie ngabi, ah, moi, si au mobile na mbongo. Bon, yé pas à na mbongo. Mais ndeni moi, si yo, atika ka États-Unis, à quel Dubaï, ko kanga ba conteneur. Ah, c'est nga na rêvé vie, non, mi mon ndé na koki, c'est que na comité. Et puis, le colon nango, azo sambela. Te, c'est que fona la muka. Et puis, le colon nango, azo sambela. Te, c'est que fona la muka. Très bien. Nazwa maman, loko exemple, na kangai, awa, te, mais awa. Tina oluka ba visa na yebisa que te to za visa Chine tenga wana zaka do bosona ki ko yebisa ngai donc il faut token de Chine, Japon, Turquie, Dubaï. Donc ti to ke le ba mboka wana ya po biso ko salat mais bango ba revenir na France na Belgique siko na ninga mabete na sous-estimé te moni bango nyonso wana moto ya na $10,000 azate bokatanga mboko azate 10,000 nini dollars azate zo wapi c'est ça le problème aussi pour la monnaie sikoyo peut payer $10,000 sikonga non que Chine non que Japon na kosombelo mo ya $1 et puis singa bénéfice à 10,000 balles na ba moko. Est-ce qu'on a une différence? Ouais, bon, ça c'est dans le cas. Et là, $1, et puis si on a $10,000, mon connaissance dit que ebisao. Na ko somba produit mo eza $1, na sombi yango 1000 pièces. 1000 pièces. Na somba on a $1,000. Yo ebishine. Ouais, très bien. Na yesko ngamo grossiste na teke yango $10. Na gagné bénéfice à 9,000 balles. $10 donc eza mokie. Na te to chaka na $10, to koma ba 12 te. Na bénéfice. Tu sais, même moi à l'époque, j'achetais des sacs na ezana kwa moko to banotika pena Guangzhou parce que moi j'habitais Pékin mais na banoki nanga ka Guangzhou pour na cop otiki Guangzhou to zumutuka 4 heures du temps. Voilà. To bimi pena Guangzou to kena ba donc côté pena ba sala ka biloko wana na zo so ma sac omoni sac ya basi non so mango $2. Sac wana ya $2 sara so simi yango tu sens que ça sac yo bazo côté que la biso 40 50 $60 na Guangzou. Donc na kena so yango $2 et na zo na sac wana surtout na libanga. Na zo na sac wana na ngana libanga na ko so mbeloko. Eloko te. Donc na ko somba tenga na ba wenze nyonso za na ba fuli na ba nini na ba éléphant ba nini na ko somba eloko te wana po non somba kande tika na za na Kinshasa ngana tika ka Guangzou to kemboka. C'est-à-dire au somi sac wana $2 Mama Sarah à l'époque quand je venais à Kinshasa na monote ka sac wana suka $70. Tu sens que ça sac ya sac. Donc somi sac combien? $2. Donc air don mutoyer atali yango boye a comparer na ba sac yi azana ngona o yoza na ngo alobi non eza qualité. Donc toi vision monté. Comme dans ngane a Covid. T'as dit toi vision monté bango ba boulé na ba mema bango ba poto. Ngana o boulé na kenda na ba Japon na ke découvrir ba kopa ba ka na te ka na moni Dubai o lekilanga na ke non Japon. Vous comprenez? Yebisanga sko toi moi ba a penser boy. Yo ke oui ba futela ki bio fele nyonso fele oui na pena place kola lo fele kolia o fele on a lo baba ko kabela bilo pe bilamba mais au bénéficier nani aux super retard na vie pour na lobby au moni poto oui visa fallait ya mabete na lobby te ke na sous-estimant on ponga so ba penga visa fallait wana ya 5 ans na sa makambo bele ta yo ebiti non sa makambo elon sa makambo penza ya osana te et po eza. Vous comprenez? Parce que bango na ba visa ba 5 ans wana ba bénéficier net nani. Très bien, mais à part visibilité au bazui, à part poto o ba moni bilamba kola tenga na lati bilamba nga OK. Et après retour na aéroport au mona ka ke fi na biso za boy différent. Ngala onzo we wate. Mais du coup Mama Saraka kana logique wana pourquoi ça doit toujours créer donc ba visa na bango ya mabete za bien fallait asali bango bien mais koya koloba ke Sarah za jalouse nde ezu plaste voilà nga Sarah na la bienvenue pas fali na monsinité donc wala pene ezu na ngo plaste koloba ke Sarah za jalouse te wana ya bana posa bandeka baka na posa nde ya oloba kaka mais eza nango na plaste parce que
et au risque na déconner ba master parce que y en a batu musu wana to rana bango bien. Tant on a le babo en général les autres les bango tom musu mais ba bi ke na lo bana bango te ba kolo problème o ba bi na lo bana bango. Parce que des mères a mutunanga, beva mutunanga, mombaya mutunanga dona koki kutuna ko meka kutu te po ba batunanga. Do ba kolo o ba lo ba ke na sa keto wana. Et la réponse na bango. Très bien. Aux yeux visa 4 ans et 5 ans. Et après. Ah. Ngunda ezala problème parce que bautuna obwa keli ngunda nini yo kotaki awa na sol française lokola mutaye ko couvrir événement et artiste munene le roi Fally de 2 oye na visa ya 4 ans ou 5 ans. Olukela ngunda ni. Calculer za mo mulaye. Ya zonga ga yozo muto. Voilà. Mais maman Sarah, selon yo kokende na yabandeko o pona ko accompagner la culture congolaise oyo ndeko na biso papa na biso frère na biso Fally Ipupa azalaki vraiment akinaki ko représenter la culture congolaise na mboka ya Europe kuna. Selon vous, ils ont vraiment fait leur travail. Nandenge Longobani. Non, félicitations à l'artiste. L'artiste était les journalistes qui ont te ko sala musala. Est-ce que bakende pour non ça musala penza? Mais question tout ningue ma bé. Oui, mais est-ce qu'ils ont fait leur travail, maman? Est-ce que bakende pour non ça musala? Tu connais ceux qui bakende qui pour non musala te bakende qui pour nani ngulupa. Ba assister un événement Fally baza ba témoin vivant. Ah OK. Mwende toloba Fally asala mpia kana Bercy balukuté vraiment trop. Et yango to a penser ki biso batambanga to kende la batambanga amemina bata TV bo sa te ka bata internet baya nati bakenda ki baya mami lela bangonde bato baza ba témoin ba vivre ba événement ba yo ebisa congolais te biso tozalaki. Et le connaît salamaki boy. En fait, pour moi, c'est juste ça parce que sur les agrigas qui va même on peut voir ça là. Bah même on fallait ça sali ba sold out. Bah on va saleni. C'est ça aussi. Donc ils a même bango premièrement bah assister un événement, bah ça battement et puis l'aider à ça la play na bateau ba soutenir le roi ba journaliste. Et après venir à n'importe quel journaliste était azuka bateau basarani pas soutenir. Très bien, mais maman Sarah, aujourd'hui ce qui est arrivé au Kenya na bango bonne fois ya Fally pour asunga bandeko na ye ba soutenir kaye YP a apporté un plus et pas na bango. Ce qui arrive maintenant à l'artiste Fally vis-à-vis il y a ba journaliste na ba influenceuse oyo qui est le bénéficiaire et nani oyo azali humilié exposé na motalaka. Fally na osambwa. Est-ce que ekoki ko servir Fally? Jaël yo toto sa no mission atikala kanae mutakala na en plein live. Sko eloko mutiknya sto banga kiza mutakala na. Ya banga ngote yebisanga ke Jaël azobanga rando to Jaël azobanga ko swana na kofi to Jaël obanga ko régler ba compte. Eza mamonde Fally ko kata yo ka sodi. Donc muto aza perdant dans tout ça, muto azo sambwa. Fally na moi sina ba sambwa sikoyo. Très bien. Mais aujourd'hui Maman Sarah, réaction non ekozala nini par rapport ya grâce temo OP azaki parmi moko ya ba influenceuse au papa na biso Fally abemaki une façon ya ko accompagner musala na et Kiti et Mati Awa. Ba réaction aussi ya bureau ya Fally Ipupa. Yo okosa la lecture nini pe analyse nini. En fait, ba réaction ya bureau ya Fally. Na condamné bango te ba yinde ba sa structure na bango. Très bien. Ba yinde ba sa structure na bango. Toutefois, na lo baka que la loi est dire mais c'est la loi. C'est la loi. Tant au sakani na personnalité à mon tout faut pas frapper. OK. Voilà, grâce à mon le salaire du péché, c'est la mort à mériter. Oh ya sali. Ba foutissier ba boy kende. Ça se passe comme ça. Boyende bien, mutu moi lo ba n'importe quoi sur artiste et comme les bidons na matoi, faut benganae et surtout si vous avez de preuves, faut benganae. Mais maman Sarah okolobani grâce pe azalaki yemo côté, bazalaki so mi balé so mi sat. Boni kaka ndingisa e yeka de pas grâce. Wana ba benga ngo musique.
Ça sera émission là, on y a ta plein. Musique. Tadi, taboya nanga makambo ana pamba te. Moi ma musique. Longba kuna zana otinda numéro, na otinda ya papa Diego asenga numéro karo. Na otindela c'est bon, atikika. Olingale na pesa matière. D'abord finga ngakuka bitaketo. Te, yaza na sima. Ya otinda ngana za constater pour répondre na pesa matière. Parce que tamo ba revendre na miniati, dans Chantal Bomolo yo la tilanga butawa, aya ovanta ngai sanga to la zwa kiti. Yo zala te. Taba obenganga jalouse ya ba visa baninga yo zala te. Entre taba visa mais aéroport a karande ukata makamutu na muta kozonga kula na mulili. Réaction Maman Sarah? Wa musique. Wa musique hein. Musique ya mabe. Moni na musique lingo za na position nga na zalele. Na sara makam na lingi. So na linga fali na sepeli ko soutenir ye na soutenir na ngai. Très bien. Eza te ke o koma kolobe l'actualité héritier te. Monto benga ngaza te. Kolobela ya fali te. So na ina loba no loba. Po musique ya faux. Omoni musique so koti na kati papa tadi. Na suka lango bimaka dessus tango bima dessus nde sala raba journaliste ba finga côté ba outil ba finga ba leader tamsu kozala dessus na tamsu e uta pa leader te tamsu membre ne mo abiwa linga côté abeti o 12 tamsu musicien ne mo walinga côté abeti o 12 tamsu chef d'orchestre sko tango longwa na en wana obandi ko finga mbamo leader na boya bere wana na sala ngo de pa fali très bien ya mo ina boya na nga ko s'associer na ba musicien pour lelo yo bako sala ngele omobo eswinga na pesi honnête exemple so ezala ke ngape na kina kati penda ya makamba fali ka tozuka voyage yo pelo kenda na kete te na pesi exemple okete ka plus soit ngasko na se retrouver pe na kine kiri penda ya bata fali penda na zarape kuna voyage ka nenge yebo isko na kete webelo na ngana sala mutema pasi so eleki moto olongwe so ça maîtrise tout loin ba mo bando finga fallait comme wa révolté. Maintenant pour éviter tout ça na préféré na za place na za la place oza c'est bien na boy na beba na batu de na za na pour mériter te na pour ma profiter na pour ma mutute ni ou faire elote mais na libre ya ça ba analyse nanga na libre na tendance nanga na libre ça ba critique nanga très bien mais na ko vanda tam ko monter na vandisi kiti nanga na bando finga kofi pona CP ça fali non ça ngote très bien na bando finga faire na ko te c'est que na régler de ba compte nanga et puis na régler on a komba falité na régler ngo yanga très bien mais so na yo lobela kofi na critiquer c'est normal ya musana nanga na Monique Mbebe za neti boy to coach 2024 artiste ni na beti concert fallait beta qui est dans Dakar 2024 oui. Premier concert dans la vie musicien ni na beti so to bito sa be mission o ekoya plus tard to ça la bilan ya ba artiste nyo so 2023 mona ke fallait à meilleur ce que son a lobby bon de bo komisinga te ya za muta fallait te lobby la vérité très bien on comprend nga na CP la place na télémi très bien parce que biloko to zo mona o ko kama pete lobby ka ba même personne wana so batali si fali mandoke Ken a sali combien d'années na fali? Combien? Moninde mando ke talami. C'est possible. Voilà. Maman donc Sarah, musique et musique 12 na 12 24 voilà. Maman Sarah, question avant to kota na question ya Chantal Bomolo na question ya Grâce. Oui, Maman Chantal Lissous. Question na ezali na ya Grâce. Jalousie déjà to kangi parenthèse. Ya Chantal to sona na mingi makamba niki ya tika ya pe. Nazo lingana tous nos questions. Pourquoi aujourd'hui l'échec de Fally? Erreur de Fally. Personne qui insulte Fally, personne qui commente mal les actions de Fally, tout il faut tomber Kakanamotu, il y a Kofi Olomide, qui c'est lui qui est derrière Babilo Kwana Nyonso. Ils ont dit à quoi? Analyse ni yoko ki kosala parce que aujourd'hui ata lianzi ebimi Fally, mutu a Fally, mutu moko azaki pemeni a Fally a komi kolo Babilo mobo. Ça vient que aza manipulé par Kofi Olomide oyo azana sima. Donc analyse. Pendant que Fally, c'est une personne humaine.
à ça la œuvre ya esprit au mutu pe akola la boy à la muki à commenter ngo négativement ou positivement. Voilà biso nde tolobara. Est-ce que ebike ko fali soy Kofi azaki mabe asara le ba complot nde tolobara wana. Comment fallait à se permettre obimisa mukanda na ye akoma na maboko pour sauver Kofi dans affaire ya séquestration ya ba danseuse na poto yena jibe bat ba sauver Kofi. Nandela bubuli ondela. Ah biso to finga na kaka. Ah oui. Ben dossier tango yé fallait sauver Kofi. Papa na ye. Ya na ebisu e ma musique. Il faut télé ma place aux arts. Oui. Il faut avoir vraiment de. Au moins il fallait na Kofi pour basola. Fallait autour na via montouté. Kofi pe autour na via montouté. Très bien. Ngala ebi ke Kofi ndara na besoin fali aller la fali malgré avier moko il m'attire na babuzo banae mais vraiment fali soit bengi kaka. Tala au moins il fallait soit bengi. Vraiment habiter vraiment dans habiter vraiment. Voilà ce qu'on fallait bengi. Assis so oh vraiment fali quoi. Dicap. Dicap yo vraiment habiter quoi. Vraiment fali quoi. Oh vraiment fali donc habiter quoi. Dit maman si bengela ngana ba journaliste donc il y a vraiment fallu vraiment moi na quoi donc na minute ko faire ça la mission pour na hôtel ça batu combien fallait à moi na ye pour na hôtel ça batu moi na koya zan koi très bien ya zakin koi abotin koi fallait à simbi monde ah oui elo kezanga Kofi yango wana kana posa ya fallait à bayande sikoyo basala ba négociation trop via baby saka oyebisu ba audio na tilo koleti donc vie on dirait ba peselia ka eso ele na libandi via abaluki retirer poyo za libandi non mais na likakare papa wana libandi na ndenge mabete papa na biso Kofi pa za libandi ngam na tekela ke ba periki bo osiko. Vous comprenez? Donc, au moins que musique, moi t'as dit musique et amabe. Ngala ebaka, ngala beba ne ritendeni. Ken na tindela journaliste mo azaka sika. Pana ngala ebisi yake ya baken. Ayambi Ken a déconné la héritier, a déconné la pe journaliste nanga. À l'époque toi qui no ba amateur. Encore Ken côté kuna. Et puis là loba bani. Abinga leki mobile na aide go milito na leki ne héritier ba pimela biso viser États-Unis nzela moko. Héritier na ndaku moko ngape na ndaku moko. Sko tellement qui professionnalisme kota na nte. À l'époque ezalaka so émission leki monter à monter côté ici. Au vérifier te webite ke ba vérifiaka. Papa na la muka na tongo na kuta ba appel manqué ba katela ngada ba pacha ken. Na eba été na tala été on s'expliquer la bandenge tout mais et le copena yo beba na héritier ngwana ouais pour elega kana chaîne na yo OK wata ngate mutu na yamba ken ngate tala modèle ba finga nghéritier tinda ba finga musique papa wana musique siko ezaka bongo osaka na leader ba l'action musique ne kendaka na finga ma basuka na ngate ba finga na Diego yo sakanate pona musique et puis bato ba finga nga wana à l'époque basala ke nanga na Diego to longwa baza pe sous héritier te lelo comment na janvier ba fana moni musique ba vrai ba alarati ba tout ba ya pemena ba musicien ba ko luka ba intérêt na bango la majorité a ka voyage ba faux ba ya na ba intérêt siko bango ba musicien ngo bazoka conscience te ou bien ba tia bango na ba kisi oyebi à l'époque ça envoûtement oyebi à l'époque moi je comprends na ki sur nanga so na sur nanga te na ba état o na ndima ko longo pe héritier papa t'a dit nanga na kufa parce que na ki ne lote succès te elote o longo sko pe héritier mobile nanga ndenge moko tanga se décida ka longwa atala ite ke no ke wapi na pe na mbongo te nini te mais mutu so oza mutu kolinga basaka na personnalité na otato za pauvre wana ngapsa nga atana liete en tout cas na bien et puis na ça retour te
Eh, allez sans retour. Donc, nous allons 22h, mais jour, il y a bonne année. Nous allons 22h, nous allons le bateau, ba finga biso, bazala soupe n'héritier. Mais héritier, a perdu bateau. Ah oui. Ah oui. Nalanda et mission moi ya héritier les années passées bateau na et regret ya parcours na yé professionnel carrière professionnelle à lobby à regretter à départ il y a Diego Milito. Mon père d'abattu. Donc au monake musique est engagée. En fait musique est ça moi le lengue na ngomoro boye et même mamaka. Très bien. Et là moi genre ngomoro boye même mamaka. Parce que entre temps ce qui m'a choqué c'était quoi? Ken tanga benga ibisinga salama kam no mona na internet ya solo nga bi oui. Abi me po na sali bonga solo na héritier. Et puis na komeli. Na vandi skonga bi do biso to bo mana na internet mais yemo leader a solo na ken ngwa finga ki chaque jour. Skwa longo le lingani. Do ça là papa, moni jour wana na mi lobelinga bi soki na vi nanga. Pona bonge aka na nzela muziki na kufa pauvre. Kufa pauvre. Ah oui. Ya oza mungamba boy na kufika pauvre. Vous comprenez? Donc muziki ezana bandenge na ngomo boy se comportaka. Très bien. Donc 12 existaka. Ba finga ke belé, eza deux ba to belé ba finga ki ba to belé ba sali ba scandale, mais moni sanction ke na ngambu moko. Musique. Pitié. Voilà musique. Voilà, Mama Sarah poto chité na émission na biso, mais les gens se disent que yo montoza na sima ya Chantal Bomolo pour na ba scandale nyonso. Relation na yo na Chantal. Vanda na o papa. To swana na Chantal Bomolo makasi na makambo niki. Ye azara penda muntu pena ya mama nana ketchup. Et à l'époque, c'était chaud na merwana. Merwana to swana na trop na vie. Potika ngana pe mananga. So potika ngana pe ma pardon. Moni maman Chantal Bomolo. Je pense que à ça il a rabattu sur émission. A auto finga de mer. A fingi na ntabalu kila ipe grâce. A finga ipe Jaël. A finga rabattu nyonso. Nga moko na yebiso lobby matenga miniature. Pour la analyse dans salaire na mamba fali amatenga miniature na répondre était mais comment ka maman na wa sailinga mo live na bandi su kotinda esaila ka batu live to sola na maman na te to comme solo lango depuis quand ba ma solo ngo bandi obeta ma depuis quand et puis pourquoi kotinda ya banda ofinga batu ngamona zangi munoko ngamona mal bouche so na bina choqué na o choqué. Est-ce que fona le kana si maman batu pona choquer batu ngamo mama na chenga neti na miniature nazoeka vidéo na ina tindi place na koka ekotinda parce que so ba lingi ba sa sentiment na bango ya ba warrior ya ba fana fali ba finga ka bato fali apesi ba visa donc ngaba na le kofinga ngati très bien so ba sepeli na analyse na ngate naza mutu ya mayele. So c'est pas une analyse à monter bayar na téléphone à mutu. En tout cas tu as Sarah to là. Analyse ngo sali kitoko ten. Ngana ko expliquer siko ya Chantal obi poani na kende na ngo boye pona couvrir le hôtel. Très bien. Na sala ngo sagement. Mais na ebi que vérité le kambango ezaki boye. Très bien. Vous comprenez? Tant monsieur eza compréhension na ko expliquer. Mais OK na ngana ba ja ping pong ya bana mikie o vende ngo vantara ba demer. Tant monsieur bino bozo ba monopole o vantara bango na ba visa na bino bo pia bango. Ngasko bo vantanga na nini? C'est la famille en tout cas. Il faut babilo koyo et ça. Et pour batu ba lo ba kinga na o diriger mama wana ya on a mi tuni. Ah ucho vandi sanga. Yo Sarah tola yo, auto vantsanga. Eza na TikTok. Na répondre était parce que za maman mukolo, na comprendre que peut-être compréhension na eza moins. Tamsu, oyebi ke ngalo ba pe na ba triangle, mais pas coli. Oyebi ke ngalo ba na ba triangle. Ako comprendre peut-être que na betelo moko boye pona sala boye, mais à comprendre te ayelinga. Donc en tout cas ya Chantal na bolingwa ye supenza, bo seraka ba journaliste au fallait apesa ba visa. Nga penza épargner nga. Comment bazolo baké ozolo mabe yango kaka ba seré ba journaliste au fallait apesa. Ko seré zanini? Visa, tu parles mal. Ko seré zanini? Nga so na sali analyse na nga na sali lora batutu na libre. Ah OK. Je suis libre. OK.
soki ndo moni ba journaliste na bino akati ba vandi ba no critiquer Fally matisa e miniature maman na ko encourager yo po bana nyongo na bino ba 4 na ba 5 ans ya bengambo ya besinga na kingo ah ouais penande musala ba e boyo bi congolais te ya siko ngai ya bomolo o maichinga miniature why because te ya bomolo na kimongo mpona. Merci beaucoup. Ntinani? Je suis. Tezela non na dako tata kimongo ya Chantal. Ntinani? O matisinga bon, o maitinga miniature na sai nini ya? Oh alinga yo mingi. Do vraiment do alinga yo mingi quoi. Donc vraiment do mère Chantal vraiment alinga mingi voilà. Mais Sarah, il s'est dit aussi que tu prends beaucoup plus la part de Crasté moi. Par rapport à Jaël et nous apprenons que yo bloqué même Jaël et tout. T'as dit, naza zela, naza libre. Mais libre, grâce à Salima B. Te yango na oye bisoti, yoka te. Nga, naza pe libre. Yo côté la mutuna na lingi. En dehors de ça, so batu babi na côté li grâce, bako si pour ngam na bisiki lesbienne na grâce d'internet. Ngam na sambusi grâce. Mutum soute, bango nyonso wana baebe na dej. Ngam na publier na dej. Ngam na ena ki lesbienne na grâce na dej. Et puis pe yo pe ero salango ndeti donc katika makamwango. Et katite ba yaki ba kotisi na dej na ba live mais ezaki n'impact te po na bimisi vi na bango nyonso. Na yebisi na dej yo mitakala no eza. Na grâce pe eza. Oyo ya na dej yo za na mona téléphone. Bango ni sumi balé. Eza. Na yebisi bango eza. Ilo ni sepelation makasi. Tena tu nega to mitakala ne. Tadi osaba jara ba garçon ba so azana nini abonga ki otala ba. Mais Sarah natuna o vinini ba congolais. Vigno donc vi tout ba pesi kaka na sentiment, vi tout ba pesi na bilengi. Vi tout ba pesi na nzoto vraiment. Tadi camarade nini ako exposer camarade nae. Il fallait que bimela côté monsieur c'est bimela mnonanga. Sono côté la grâce wapi. Nga azarande véridique na linga ba zigzag te. Donc on a comprendre que pour mes Jaël na grâce ba ou la lesbienne. Nde pienga kanda. Mais bon là ça fallait ngambango pourquoi fallait finga ma rapport mes Jaël na grâce. Parce que kolo balanga que pour mes Jaël na grâce. De la même ngambo comme ina bon atape na pour grâce. Nana nyonga muta choix. Ata muta bomi mutu. L'état bisake luka avocat. Luka avocat, oui. Si mo bomi ana droit avocat. Donc boningi batu tuba ba maka grâce mabanga po sali mabe. Tin, ezelo ko basala ngata ngo makamba fale yaka. Bango tuba ki pour ba lapider ngana sa ata 30 ans na prison. Tout le monde, internet mobimba. Sauf nga. Yo ano kwa bana. Moi je faisais mes émissions toujours. Batu ba ina posa ba clouer nga, ba bakanga ne kuluzu. Or, ata mutasali mabe. Azara pe na besoin mutu mora soutenir azata pour ya lobane ke ya yo sali mabe mais bala sima ko bande na te ngana lobana grâce ouvertement grâce au sali mabe et puis soki a solo bimana popol faut tika via ki lesbienne eza réclamation mobimba lesbienne wana eza esprit yenda obando bo mama bala nyonso bando kutana na vie mabale bando kende kabo panzo ya sala mariage ya kitoko akenda popol pa okende nyonso kokufa panzo pe ya banda kolia na mibali siko papa yebisanga ya bandoki yebisanga siko papa tadi bakutana kande nini papa tadi yebisanga siko place ni na côté les grâces et puis dans côté la grâce pour l'intérêt ni pour la zoani so eza na mutatumba grâce d'internet koleka penga azate musique mais tikana ebiso ke ngala banda côté la Jaël banda bazana na rando na Karim tout ça ba meilleur ami te Jaël a eu ba problème na makolomba songa na côté li Jaël a eu ba problème na ya leka ya Marthe wa koka nga na côté li ya Marthe ya ba mida apesi tanti Marthe mbote ouais ya na biso na pesi mbote ya Marthe bonani apesi tanti Marthe mbote ozo comprendre na côté la grâce Jaël tanti Marthe na pesi mbote na zisu ba problème Jaël a zisu ba problème oyebi keke na uti ko humilier nga na mangamba lokuta oyebi ya ipo ani na yoka ki te oyebi ya kipo nani pona nani pe Jaël à côté là Jaël na boduga et puis oyebi neta wana nazara neta nini ti na côté la bango wana
Yebsanga. Sur le lit de l'hôpital. Yebsanga sikoyo. Na mbete hôpital na fungola voix nanga. Na côté la Jaël na boduga. Nazo boya koya ko sala ba émission na. Kena finganga. Osomoni Jaël à côté linga. Ni ini o. Bando finganga na internet, on émission mon Jaël à côté langa. Dis-moi. Sikoyo, place yango ezokoma côté nini jalousie, to pe place yango ekoma côté nini ke na soutenir grâce. Liste batu ba OK poto. J'ai déjà elle na rocha libosoti. Or kutuwana à l'époque non azwa même passeport ne non nous bazwa kité mais yo ozo influencer. Nazo babato ka ba Jaël fo bazalaka. Nga na répondre era parce que nga ko swala na era te pona majabu to respecter la belle. Mais nga na répondre era pona Jaël. Era loba na Jaël aloba na fali ke fali ozo mema batu ba finga kaloka ba Jaël po anini. Nga na yana na côté la Jaël. Na expliquer nga bi fali faza na barasi tout batama boma banani tout fo bazala. Ozo comprendre. Ngai na ko sona na era te pona la belle mais na se permettre ya répondre pour na Jaël. Oso mona ba fingi nga na réseaux sociaux a Jaël a fungola live. Ata mokolo côté. Nga kena auto finga nga. Ya ki rando nga te. Kena ko attaquer na Jaël na makamba Kofi. Attaquer Jaël ke ba lesie mbongo azaka na Kofi. Nga mtu na yana côté la Jaël, nga mtu na yana côté la Nana Boduga, kena finga nga sérieux aloba wa koka oloba. Jaël asa ki sorti médiatique à côté la nga. Siko tango batu ba jija batu mitema mabe, ba jalousie au côté la grâce ezara sur base de quoi? Nga mna sambusi via grâce na Nadège. Ne Nadège amoni ke Sarah to la sambusinga aux États-Unis. Siko alongaka États-Unis aye ko sala awa. Ba sala kana ba téléphone, ba vidéo za ko sala ba sala na grâce. Oh. Nadège penda longoli bilamba zo micha misapi. Grâce portala. C'est quel esprit tala ezaboulogie, ezali milimo mabe bon. To par rapport tout ça moi boy. Voilà, mesdames et messieurs. On se comprend. Donc, eza lukuta ya olobaba phrase wana eza kenga na kalangande boy. Grâce à ça là ma bête of condamné oui. Mais ma bé côté outil, l'auteur, compositeur ya ma bé wana azali. Pourquoi ka ko frapper ngambo moko mais batu basali ma bé ba ebe na kati. Est-ce que vous comprenez? Donc ma phrase na nga wana ezoko manetike na contre Jaël. T'es bon maniqué. Vraiment, oui. Et puis, émission, tout ça, la deuxième partie, pour ma camarade baiser belé. Maman Sarah, avant tout, on a vraiment permettre de répondre à toutes nos questions. Dans tout ça, où est la place de la musique congolaise? Parce que ceux qui battent dans le lot, c'est retrouver place Moko. C'était à l'honneur de la musique congolaise pour accompagner l'artiste Fally Ipupa. Place dans Ebité. Place dans Ebité. Place ces atos c'est la matière à Kofi. Fally a gagné dans tout ça. Rien. Matière au fallait passer la biso. Ils avaient exploit fallait à salir. Et comme matière. Logiquement, il fallait nous présenter. Fallait tout ça à bilan. Une carte. Tout ça papa t'a dit fait tout ça à bilan. Il y a ba mission tout. Les gens ont un bilan héritier négatif, bilan faire négatif, il y a Kofi négatif. Pour tout ça la bilan. Na 2023 ba beti combien de concerts na ba grande salle. Fallait opiler bango na beti concert à Liboso na 2024. Et ba biloko faki ya baba ba matière. Au lieu de nous présenter le travail de Fally. Skobi sope congolais to linga na biso fitilité na nibité. Nde to koti de analyse sur la PP en tout cas. Toza wana na ba analyse en tout cas Jaël Faya kana matière. Bakali pe kotika te Jaël alobi de makambo ebela obi mama si babenda e yo pe zonga na ya ko expliquer biso tuna na nupe mama si soki aza nango to to ezate atuna te wana moi ça mon konzi on peut pas poser cette question à la femme du chef quand même. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était 2023 ici là qui lobby ezalaki une nouvelle année le deuxième jour il y a année autokoti ya matière ebani. On va continuer justement avec ça. Tobongisa lobby na biso. Jésus-Christ revient bientôt. Les femmes boyo ke la banzoto na bino mawa. Nzoto et comment le kola kaye ya écriture essentiel kaka stylo et les cas. Est-ce que naïbi que moi c'est assis là ka moto ebiso te que non moi ça za le kola moi c'est assis là ka. Bino bo silika kate.
On a bamboko pe bozo kende. Ba mama wana ya ba italien. Papa tadi. Papa tadi pardon, ina lobelo moke kimanga. Phrase musu César. Tant tolo ba ke fali fo benga na ba journaliste nyonso azonga ninga zala kala. Yo monite ke fali ninga zala kala ba buzobo ezala raté. Ezala raté. Tout respecté oui. Mais lelo et comme même journaliste aza capable ya koloba ke na zambana na ke chok. Po bopusi bango pembeni. Sko so na lobi ba phrase aningo na bat ba loba Sarah Mutema mabe aoloba ka bongo lokaya za na visa 50 ba boto la bandinga visa. Mais ils oublient. Zela bordire ye. Sarah za na visa 50 yango yo ki la bandinga jalousie ba boto la bango ba visa. Po ya sepela. Mama kande bana ba 5 ans. Na ba boto la bango ba 5 ans ba lekinga nani. Na cheka nde ba nango wana baleka net nani poso ba botoli bango nde na bakisi net nini botika je suis mal bouche hein. Voilà mesdames et messieurs yango na badaki oloba eza ko kangela bande ko nyonso ba porte. C'est ça la mauvaise foi des Congolais. Au lieu de traiter Sarah qui est ici à Kinshasa oh baba pesa ki visa te kaza jalouse. Vous devez faire arrêter minoko ya bandeko nyonso bazana visa oh lelo ba BBC réputation Fally la vie artistique de Fally je pense plus Fally demain prendra encore le courage ya kozwa 5 journalistes na ba influenceuses atambola na bango nzela moko parce que bango nyonso ba komi salut na Fally a komi na salité o ya bandeko o nyonso na des années ba kangeli batu misu ba porte pour o bango bazui ba misusu bazwa te. Nous devons faire très attention. Je veux qu'on les je suis merci.